nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Bandeko na ABC tolobaka se Jésus Christ qui est le number 1 pambate kolala kolamuka ezali bongo abitidete ndeta latina biso bonso toloba Yesu Kristo nde moto ya yambo matondi mingi na bandeko balandi bisika nyonso ezwami bino. Émission ya mokolo malelo tozali kaka kolobela makambo ya bofuluki na République démocratique du Congo to pendenge bolobaka développement na lokote ya lifalanse. Lelo oyo tozongi lisusu epai ya mwana mboka ingénieur Jean-Jacques pona nini bino moko boyebi ete tokomi na tango oyo bayi mboka mobimba ba député bato bache mongoloto wa bango pola kokoma tata mokonzi ekolo Congo lobi basali babandi déjà propagande wa bango. Kasi na bosalaka propagande tozali koyoka makambo mayike bazali koloba bobele pour la chômage balingi kotombola kosilisa nzala kosilisa pasi pe kosala misala na yei penza epai na ye pola nini pola yokaki mwana mboka moko oyo azali bongo président atie mongolo toye Noël Chani papa na ngai amolobaki na tina ya taux ya chômage na République démocratique du Congo alobi bongo taux ya chômage ezali na 85%. Nde yango na boyokaka yango na bozalaka la mona mboka pe kotanga buku aye na moni ete makambo na mazali makambo malokuta lokola ngala denosaka insanité tala tina émission ya lelo tozali kolobela na mona mboka la luki lisusu po ete toyeba soki makambo chani alobi ezali ya solo to abuki lokuta mbote mona mboka mbote CDS mona mboka na yeli penza pona moto oyo achepe candidature na ye soki ba voter na Congo akozala pe moko ya tata mokonzi kasi abuki lokuta na koloba ete 85% ya taux ya chômage ngana kotanga ka buku no na moni makambo mazali penza ya solote tala tena na ye pa na yo. Est-ce que la Congo to komi déjà na 85% na taux ya chômage? Ma CDS en tout cas na ko remercier le souci ya trop na opportunité oyo pour souci ya mboka Congo eleki makasi tozolanda ba candidat président de la République makambo bazoloba mais kasi makambo mwana mboka Noël Chani alobi eza lokuta parce que mbaleleki nalobaki ete statistique ya travail batangisa ngo na université moko te batangisa ngo ka batu o basalaka statistique na ba école ya statistique o tango zoloba taux ya chômage ezali statistique. Noël Chani azali bongo moto atangi na poto na États-Unis asala na Banque mondiale mais kasi ye asali statistique à travail te soki alobi ke taux ya chômage eza 85% eza lokuta pamba te ngana ko démontrer yango na kolakisa méthodologie ndenge nini oyo taux ya chômage bazali ko calculer yango pour permettre non seulement candidat Noël Chani mais ba candidat président de la République mususu soki baza ko aborder question ya chômage ba aborder yango avec intelligence, avec sagesse et puis avec scientificité. Bande ko balandi o ezali émission na bino tolobela mboka Congo pesa la kabongo éveil patriotique. Moi je dénonce les insanités et je dis tout ce que les gens disent tout bas talatina nazaliao. Ata ko mona mboka Shadari alobi ete akosili sanzala kopesa misala pe akopesa ebele ya misolo yango tolanda mwana mboka to kende penza na kokota po ete lazali penza na posa ete bana mboka bayeba ete lolenge nini batala kato ya chômage lolenge nini bakoye koyeba ko calculer ndenge lobi to ko estimer to ya chômage na mboka Congo. Encore une fois merci Maman DS
na kozala méthodique yango na tie tableau na lakisa moto nyonso to moto maele na Congo aza économiste azali juriste azali mathématicien aeba ndenge nini mwana mboka Noël Tchani abuki lokuta na yango na osenga yo auto permission o permettre nga na sala démonstration na tableau. Tokele mwana mboka bande ko balandi bolanda biso bo s'abonner massivement na ABC po ete a penza to kominde siko na tango yango po tozali na tango ya ba campagne biso pe to démontrer lokuta ya ba candidat présidentiel o bazolo balelo toke mwana mboka malobo mboka Maman DS liboso ya ko calculer taux ya chômage na mboka nyonso tu na mikili ya poto na Afrika na Asie batalaka elembo ya marché à travail ya liboso ba bengi yango population en âge de travailler. Population en âge de travailler to symboliser yango boy. Ba bengi yango population en âge de travailler. Population en âge de travailler ezali elembo ya liboso ya marché à travail. Tant on calculer taux ya chômage, il faut payer l'accès batu elembo ya liboso ya marché oyo zwa kezali ezali nini. Et là, il y a une population en âge de travail. Population en âge de travail, c'est nini. Population en âge de travail, c'est motonio surtout dans Mboka, où ils ont 15 ans et plus. Il y a une population en âge de travail. Ils ont 15 ans et plus. Il y a une population en âge de travail. Tant que vous avez une population en âge de travail, vous calculez le chômage malamu. Tant que vous avez une population en âge de travail, et les moamis balé au Koeba, ils allaient bateau oyo, bazali libanda ya main-d'œuvre. Bateau bazali libanda ya main-d'œuvre. Tout beni bango, personne hors main-d'œuvre. Personne hors main-d'œuvre. Batunyo surtout baza libanda ya main-d'œuvre. Ça dit, Dolingo Lobake, bakoksi déjà 15 ans. Mais soit as étudiant, soit aza élève, soit aza retraité, soit aza maman qui est là-bas en ndaku, soit azali malade de longue durée, bato to benga bango ba population hors main-d'œuvre. Tant que tu to calculer to chômage, to kozwa population en âge de travail, to longo li bato o ba benga bango personne hors main-d'œuvre, nde to tikala na main-d'œuvre. Donc, pour boyer bateau ya chômage, et sengeli bozwa bateau en âge de travailler, na bateau oyo bazali hors main-d'œuvre, nde bobane sko ko calculer. Ndenge wana maman, ezali ba connaissance oyo e uti na mokanda oyo. Mokanda oyo ezali mokanda Organisation internationale du travail, azui mandat des Nations Unies, parce que les Nations Unies ezali ti gouvernement ya mokili mobimba. Nde ba pesi Organisation internationale mandat akipe makambo ya travail. Mokanda yango wana makambo oyo soko za na Amérique, na Japon, na France, na Belgique, partout. Nde procédure yango méthodologie yango wana. C'est quoi toke ina no la sabiso lo lengeni to ko estimer to ya chômage pour être balobi 85%. Merci maman. Na kokende na ba données oyo ezali na ba rapport ya Banque centrale, ba rapport ya INES na mboka kolo Congo. Tozui population ya RDC za 80 millions. Eza ba estimation. Na 80 millions wana bato oyo bakoksi 15 ans et plus bazali 53%. Donc basali lokola bato wana bazali lokola 43 millions. Bato wana. Donc 53% égale 43 millions. 43 millions et à 80 millions d'habitants. Bango to beng bango population en âge de travail. Si qu'on a population en âge de travail, soit to longoli bato bazali banda main d'œuvre. Bato na tangela kio bato wana bazali 13 millions. 13 millions. Kolanda ndenge ba rapport eza koloba. Tant on a sali différence nazana 30 millions. 30 millions là on to benga on main d'œuvre. Au kala bande ko benga population active. Mais kasi lelo na mo ya lelo mandat oyo organisation internationale azwaki alobi ke population active eza suscité to benga on main d'œuvre. Main d'œuvre na RDC ali 30 millions. Procédure yango wana. Maintenant, pour na kobimisa nombre ya ba chômeurs, to keika na ba rapport oyo eza ko exister.
par rapport aux eza coexister eza kolobake volume ya emploi to pe bato baza na misala na ba bureau to pe bao baza na ba activité économique pour améliorer ça amilengela bato wana bazali autour ya 24 millions to bengi yango volume ya emploi kasi ntango tokozwa main d'œuvre tolongoli volume ya emploi tozotikala na 6 millions 6 millions nde tobengi bango bachômeur mais mpo tocalcule sikoyo to mwana mboka keye na malembe obandi na 43 millions okomi na 13 millions osali moins opesi biso 30 millions tokomi na 30 millions tozwi 24 millions osali biso moins ozwi obimisi bachômeur lokola 6 millions osali formule ya lolenge ezali formule na kopesa yango na suka émission mais nasilisa enchaînement logique na ngai mpona kolakisa bato ke makambo nyonso to bazoloba ya chômage ya lokuta et puis na kosenga na bacandidat président de la république mosusu basomba livre wana mpo ntango bando osala débat contradictoire makambo ya chômage baaborde yango avec sagesse bapaya baseka biso te bayebake no bakongole mpe bayebi makambo sikoyo to ya chômage oyo toza kobenga yango universellement tozobenga yango LI1 formule nango tokozwa 6 millions oyo todivise bango na 30 millions tosali nini tozwi 6 millions ya bachômeur divisé na 30 millions ekopesa biso 6 ekobesa biso to oyo ezali proche ya 20%. Soki to calculer yango wana ezali procédure normale. Mwana mboka 20% wana ezali to ya chômage. Ezali pas par rapport ya 80 millions, mais par rapport à la population en âge de travail, par rapport à 43 millions. Parce qu'il y a 80 millions, il faut que l'on surtout de 0 à 14 ans. Bango to tchaka bango pemben to compta bango te na 43 millions. Ce qu'on a dit procédure universelle oyo nde okoma na 20%. 20% na ezali ebele na langage statistique. Pambate 6 millions de chômeurs ezali net population Congo Brazza, population Gabon, population de Guinée équatoriale, population Sao Tomé principe ezali ebele wabengi chômage de masse. C'est que le lobo tolo bake ata koboko wela 20% oyo ezali ebele kasi mwana mboka méthodologie nini oyo zwaki ya komema biso na 85%. Surtout comme na 85% ça veut dire mboka les ya kokufa. To ya chômage ekomaka soki to ya chômage eleki 30%, ça dit crise économique ekoti na mboka. Oyo biso to bengaka na économie récession. Ça dit crise banque ekwe faillite. Nde ekomi na niveau wana. Na kati ya mikili Afrique, mboka oyo eza na to ya chômage koleka eza Libye, eza autour ya 30%, baza na crise politique. Oyo kozwa Afrique du Sud, baza na crise économique, to ya chômage na bango eza 25%. Oyo kozwa Gabon, baza na crise, baza na 20%. Oyo kozwa Congo Brazza, baza na crise, baza na 30%. Ozomona, mais biso na RDC, toza na crise économique, te pamba te, to na biso ya croissance économique, eza autour ya 3%. Autour de 4%. Mais ton habit est commis à 20% pour la nini. Et commis à 20%, pambate, tous alliés, na problème, il y a politique et emploi, et quotidien dans le cannabis, c'était pour toi, baba stratégie, ni to rotia, pour toi qui donc croissance n'habit d'ali, inclusivité. Moi, na mboka bête no eloko la pour la kiti mungongo. Tous alliés na politique et nini te, tu ebi ko kelabilo côté. Na RDC tozana na politique et emploi te, to ba stratégie et emploi te, yango moni. Tozana kita, tozana croissance na biso ezali 3%. Et comme on appelle musu 9% na RDC. Le col est comme ba croissance na biso positif kita na biso ezali. Mais ton na biso chômage eza ko mata pour la nini parce que to zuna ba stratégie moko to tia ba stratégie ya bien
le ko la kitana biso ezali ba 3%, 4%, 5%, to na biso chômage to ko kitisa yango tina se ya ba 10%. Mwana mboka pesa biso na méthodologie pamba te tozoke na lombango yebi ke to comme na ba campagne. La kisa biso nini na ba konzi oyo bazali komo welana. Eloko ni bakoye ko sala po ete nzala esila na mboka na biso po eza mboko etondi nkita. Stratégie ngala rolakisa pona okitisa to ya chômage na RDC. Il faut qu'on crée 3 millions d'emplois. 3 millions d'emplois. 3 millions d'emplois. Pesa na méthodologie ni bako créer. 3 millions d'emplois wana. Et que longola to ya chômage na 10 points. C'est-à-dire le ko la to sale estimation na 20%. Ce qui va créer 3 millions d'emplois, to ya chômage et ko kita na 10%. To na se à 10%. Pambate 1% ya chômage ezali 300 000 emplois. 2% ezali 600 000 emplois. 3% ezali 900 000 emplois. Alors 10% ezali 3 millions d'emplois. Pour na okoma na niveau wana ezali magité. Il faut que le gouvernement to mokonza mboko akoya sika acha politique ya emploi malamu na stratégie ya emploi malamu. Basala te lokola ba matata ba muzito basalaka. Matata na muzito soki balingi basala politique ya kitamboka bande ko benga ba professeur ya campus ya économie. Ba benga ba komi mikanda neti ba DCP neti ba plan d'action ba plan ya gouvernement ba professeur ba komi yango tant ba otia yango na misala chômage eza okita te misala eza okelama te parce que ba professeur wa ba yebi statistique te ba yebi makambo ya emploi te mais mbala o so balingi basala politique économie o ba benga politique macroéconomique. Il faut associer les statisticiens et à travail, associer les stratégie et emploi, d'être au 500 maël et les professeurs d'économie, tout la qui s'abango ba technique, tout la qui s'abango ba stratégie nini, parce ça la pour na ba créer 3 millions d'emplois. Mwana mboka ya solo pe to sali ko kemoke moke la suka po ete bato ba benga kiyo ezali na mwana mboka mboka bweki ko pesa kombo la ye azali penza na mikili kaka ya bapaya na Belgique alobaki na benge soki chacho ba komo moko bongo alobaki ete azali na souci ya livre na ope azali na souci o sembolela bakonzi ya mboka ba oyo bazali koloba makambo ya lokuta sikoyo na ba propagande ba bango nini okoyi koyebisa bango. Pe lo lenge ni okoye kotalisa bango na moni mona mboko tche échelle ya taux de chômage lo lenge ni okoye kotalisa bango pote bandeko bazali pe kolanda yo na ba o bazali koya po bayingela bokonzi baye bakobongisa ekolo wa biso pote tolongwa na chômage. Mama DS chômage etambolaka lo lenge o ezali opposé na botombo likita ekolo to bengi taux ya croissance économique. Ce qui est la croissance économique, c'est comme mata, chômage il faut quitter parce que la croissance économique est tombé la quitter en boka. Na ko bisa ba candidat président de la République, makambo ya emploi, makambo ya chômage. Ba sala effort ba luka buku wana, ba luka mokanda wana, to ba luka ngai na ko pesa bango ba technique wana pamba te na za souci ya mboka na ngai Congo, République démocratique du Congo. Na za mboka mususu te, na za na mboka wana. Le col opération opportunité ABC one opération opportunité pour besoin de souci à développement bae baké chômage ezali na échelle na yango échelle ya chômage yango oyo échelle ya chômage yango oyo c'est-à-dire to ya chômage soki to ya croissance économique to vitesse ya botombo likita ezali komata komata tina niveau ya ba 10%. Taux de chômage et kitaka. Et ko kita ti pembeni ba 0, ba 1%, ba 2% parce que kité zotombam. Ce qui au moni na deuxième niveau ya échelle, au longo na 5% ti na 9%, ça dit moi koko c'est comme kota muke. Taux de chômage so l'équipe 10% et comme on l'a 15%, ça dit niveau moko modéré, ça dit politique au bochaki na ba stratégie, bochaki emploi et bandi ko comme na ba difficulté. Ce qui est l'équipe 15-16%. Et comme on connaît, 25%, c'est-à-dire comme un niveau moko élevé. Et comme élevé, au monde, la population au téléma, au banda kotungisa gouvernement, au comment on a maquillé l'année dans la mikilia poto. Ce qui est l'équipe 25%, on est comme une crise économique, to ben dans la récession. Et ça net na mboka Grèce. Grèce qui ta école banque na bango et quoi qui a faillite.
tant que banque est commis à faillite, les basali bas statistiques na bango travail to na bango chômage est commis na 27%. Nde ba benga ki FMI e ko sunga bango e ko aider bango. To ya chômage et koki koleka 30% te soki le FMI asunga ki na Brazzaville lo ba ndenge FMI aza ko sunga bamboka nyoso tout na cadre ya programme structurel soki FMI aye basali ba stratégie soki bache bato baebi ba technique baebi stratégie emploi bato basali statistique à travail nde ba ko bunda ba olaksa mayele nini tozana ba technique ebele par exemple ba technique IMO tozana ba technique entrepreneuriat tozana ba technique ebele pour nini ko kitisa to ya chômage na ko koyebisa ba candidat président de la République basala keba avant de parler makambo ya to ya chômage avant ko parler makambo ya emploi basala keba parce que biso na RDC makambo wana batu o baebi yango baza mingi te to ko zala 1% batu baebi makambo wana makambo ya chômage et emploi ezali ba connaissance mo standard eza ba connaissance moko ezali ndenge moko eza koleka na Chine na Japon na États-Unis parce que mbula ndio tokenda na conférence internationale ya makambo ya travail place to déterminera ba stratégie wana bande ko balandi to comme peza la suka acteur ya développement ya République démocratique du Congo yeyo mwana mboka soki tozo sala boye tokotika te tokopesa bino cours tokotikela e temps a commis à expliquer ngana ekoloba toza koloba boye pona nini ba candidat président de la République bino bato bosengeli ko mona makambo boluka mona mboka bosomba buku waye atalisa bino makambo po ete bo kosa population te pe ayebisi bino lolenge ne boko ko sala po bodimne to a chômage mais bino beno kwenda kaka maloba suku mboka Mama DS liloba nga suka ezali karake mokanda o na komi et titre nango ezali les fondamentaux des indicateurs du marché du travail. Mais indicateur marché du travail esengite ozala économiste ozala mathématicien pour osala yango bien. Ba indicateur marché du travail batangisa yango ka basali statistique. Et puis bato basali statistique bazaka na cours ba bengi statistique du travail nde yango ekopesa yo makoki ya ko calculer. Pesa le numéro mona. Numéro nanga ezali 089 52 52 950. Mwana mboka tala kuna po bana ekopesa cours ko pesa numéro na yo pe olobela population congolaise. Numéro nanga ezali 089 52 52 950 089 52 52 950 buku nangai titre nango ezali les fondamentaux des indicateurs du marché du travail et coïdé ba candidat président de la République na moto a koleka président ya RDC a ba stratégie ni a osala pour créer 3 millions d'emplois pour akitisa chômage bande ko balandi to komi penza la suka na mona mboka ingénieur wa biso Jean-Jacques bande ko yo moto zali na poste ya ko gouverneur République démocratique du Congo azali awa po aider le lenge ni ko sa chômage plus de 80 millions d'habitants bolandi e malamu to ya chômage bomoni yango calculer pe molongo mombe République démocratique du Congo etie matoi na bango pe miso bango epai na bino bosala ba campagne ya lokuta te po to dénoncer bino to zali na bato ya mayele o bayebi statistique o bayebi penza lolenge nini ya ko créer biso ba emploi tozana bango aona ABC1 bolanda mona mboka bokozala décité matondo mingi na bino nyonso bosomba fidélité pona kolanda émission tolobela mboka Congo na pesi merci bongo na mama Chantal Yao mokolo chaîne na biso présidente na molonga na yo papa osé l'homme sage pourquoi pas Bianca la Rebecca merci Nartine Ndombasi merci vraiment na Jean-Jacques Soki mobala mbinga mobala nanda ko ba pièce ce ton d'amour merci na yo penza Josué na Maroc merci na Kilama plus 49 merci penza nabino nyonso bozali bongo ebele Rita Mawete la fa propre fondation Believe boloba boko soutenir papa Jean-Jacques na livre naye tozo zelo seulement mobembo mama Faria na mokonza ba kabelo tango koya okobenga mona mboka po etazali ko enseigner ko bimisa mayele na ye ko tchango ba candidat président de la République mwana mboka Chani tika lokuta to pomolio to lobina binonyo so bakanda président o Chadari boza batola lokuta bolanda mwana mboka Martin Fayulu yolingi osala changement la mboka Jean-Jacques Yeyo bengaye atalisa yo boni bokotonga mboka mwana mboka che maele na ye
bisika bino bozali pona kosunga ekolo Congo. Merci na Kabuya l'homme puissant zaki la sima ya caméra. Merci na coordination de Jimbo Embe. Merci na Pape J, directeur recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi Paré, émission na père spirituel. Ba pour amento Angola no merci la reine Olga Lumpingala Mokitano Florence Batondo Bido. Pe Bangola no nyoso bobengaki tokutani bongo lundi na 12h. Bana South Africa na mboko Gilo Mpingazali na molonga ine na merveille. Bana South Africa ngala bilo tolobi. Nous on s'informe, on se cultive rien que pour vous informer. Bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.